Tongo nyonso soki tolamuki topesake merci mpo Yesu aza nkolo, Yesu aza mobateli, Yesu aza mokonzi. Toza bongo na petit déjeuner. Petit déjeuner ezali émission ya éveil patriotique, émission ya conseil oyo epesamaka chaque jour de lundi à vendredi epai ya mopalanganisi sango malamu, le messager de la bonne nouvelle, Proverbe 30-30 oyo azali bongo pasteur de la diaspora. Na tongo na lelo tozokende kolobela sur eloko ya liboso so tolamuki na tongo toyeba kopesa nzambe merci, toyeba konetola ye, toyeba kosanzola ye mpo aza nzambe malamu. Le fait que tolamuki na tongo toza en bonne santé ezolakisaka nzambe alingi biso mpe nzambe azokontinue kopesa biso confiance, biso todecevoir ye te, biso mpe tolakise bolingo, tolakise commitment nde bangle balobaka tomipesi kati na ye, toza na ye mpe tozorespecte banzela na ye mpo na lipamboli ya moko na moko. Bandeko na ngai toza na ntango ya confusion, tokomi na ntango ya suka, mabe ekomi malamu, malamu ekomi mabe. Sataniste bakoti ti na kati na église, s'introduire l'église, bakomi pasteur, bakomi diacre, bakomi évêque, bakomi bishop, archibishop, bazokamba bato, bazomema matulu kuna bato kati na kufa parce que ata moto moko azomona te, bato ebele baza na kati ya distraction, bato ebele baza bongo miso ya kokanga bandimi. Un aveugle à conduire bango. Quand un aveugle conduit des aveugles, la solution ou la finalité c'est que tous vont tomber dans les trous. Les trous c'est quoi? Les trous c'est la sorcellerie, les trous c'est manque d'objectifs, les trous c'est les divorces, les trous c'est l'enfer, les trous c'est le blocage, les trous c'est le malheur. Voilà, c'est ce qui arrive quand les gens tournent le dos au Seigneur. Et pourtant, la Bible est claire, la Bible est pessi avertissement, la Bible lobi makambo ebele sali ba signe. Nzambe asatika ba signe na Bible azozela siko kotala kibokolo na biso, kokola na biso poto comprendre elobeli ya Nzambe tant nini toza nango. Alors Nzambe na kati ya Bible apesa makambo nyonso, alobela makambo nyonso tu. Siko Nzambe avandi atie liboko na litama azotala soki ya solo totalaka Bible to comprendre ngonga nini tokomi, likambo eyeli ngai nakobima ndenge nini, pasteur nini nakolanda, église nini nakolanda. Bien aimé, nazopesa bino conseil, réussite à mutu ezo dépendre na pasteur nini alandaka, église nini akendaka, mateya nini ayoka. Na répondre, réussite à mutu na vie ezo dépendre na pasteur nini alandaka, mateya nini ayokaka, église nini akendaka. Église ozokende, pasteur ozolanda, mateya oyokaka ezali vraiment clé pour la réussite te pour la perdition na yo. Tozokende kotanga mwa makambo mike totiaki na papier awa. Réalité moko remarquable sur le leadership politique actuel de l'Europe est résumée ici par Phil Lawa. Batindela ngango nazwaka biloko epa bato ebele na ponaka wapi ya malamu mpona partager na bino pe wapi onzamba yebisi nga na associé na ba réalité ya mokili. Macron, le président français nouvellement élu, n'a pas d'enfant. Macron a un banati, président de France. La chancelière allemande Angela Merkel n'a pas d'enfant. Premier ministre britannique Theresa May n'a pas d'enfant. Bateau tout nazotanga, Premier ministre Angleterre a banate, Premier ministre Allemagne a banate, président de France a banate a botate. Premier ministre Italie, Paolo Gentiloni, n'a pas d'enfant, lui aussi. Hollandais Mark Rutte n'a pas d'enfant, lui aussi. Suédois Stefan Löfven. Luxembourgeois Xavier Bettel. Nicolas Sturgeon d'Écosse. Tous n'ont pas d'enfants.
Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, lui aussi n'a pas d'enfant. Donc, un nombre excessivement disproportionné de personnes prenant des décisions sur l'avenir de l'Europe n'a aucun intérêt personnel direct dans cet avenir. Nombre monene ya bakonzi ya Europe baza ata na intérêt moko personnel te sur l'avenir Europe po bana bana te bali mpe kobota te. Tokomi na ntango ya suka esika mabe komi malamu akomi mabe, église etondi na bainfiltre bafaux bakomi ebele, mutu na mutu amilengela abima na loyenge mpe distraction, luka rencontre personnelle na nzambe. Tozoki notanga mokanda na nzambe projecteur ezobetanga, tozali bongo na 2 Timothée 3 banda na 1 elobi, sache que dans le dernier jour il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, déloyaux, calomniateurs, intempérats, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais apprendre, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas la plus grande progrès, car leur folie sera manifestée par tous comme le fils de ces 2 hommes-là. Bien-aimé, Bible est claire. Tokomi na tango batu baza ba orgueil, batu bazali bongo enflé d'orgueil, bazali égoïste, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles. Batu bakomi blasphémateur ekamwisi ngai. Bible lobi komo nzambe batanga pamba pamba te, boko respecter komo nzambe, me lelo batu bazopesa bana na bango komo nzambe. Okama Adonai aza wapi? Mama Adonai tinelanga Adonai. Mama El Shaddai tinelanga El Shaddai. Mama Melchisedek tinelanga Melchisedek. Mama Messi tinelanga Messi. Donc batu bakomi ko blasphémer nzambe, bakomi même kozwa komo nzambe kopesa bana na bango. Ok, Bible lobi bokotanga komo nzambe pa pamba te. Siko eloko ekamusinga bolimbisi. Bana bopesi bango komo ya ba El Shaddai, ba Adonai, ba Melchisedek, ba komo nyonso tu boza na ya Masi, ya Messi, ya Rafa, El Shaddai, boza ba komo nyonso bopesi nzambe. Et bon brozela nini po pesa bana bino kombo ya Judas. Judas pas ayi pasteur ya Yesu. Lokola bolingi vraiment kombo ya Yesu mingi, bolingi nzambe mingi, boza spirituel. Bo pesa pe bana bino kombo ya Judas. Eza mawa mingi pona bino. Nzambe muta ko juger bino pe esika na bino ezali deja. Bo rata ngote. Bo okoma pe moto ekozikisa bino. Na yosaki bino malgré technologie évoluée, jamais na li felo bakotia climatiseur pour être au moins à l'aise. Li felo ezali éternité, moto na moto
Et si on comprend le moto ali felo, bima libanda na été vanda 2 heures du temps libanda au monobe kende na Kinshasa na moya Kinshasa vanda ta 30 minutes libanda soki moya Kinshasa ozo koka mote moto ali felo okoka ata ko ba aventurier ba sataniste bazo sabino ke na banzemo na bango ba musicien sataniste bazo sabino ke toza na système ali felo veut dire moto ezo pela mais moto azo zikate lokuta moto soki ezo pela moto azikaka mais moto akokufa te parce que toza na éternité boponaki éternité wana soko obongwami te soko osali rencontre personnelle na nzambe te okocomprendre ke moto soki ezozika ezopela moto azikaka mpe akoki ata omeli mai ndenge nini ekosunga yo te bible ezoloba ke sache que dans les derniers jours il y aura les temps difficiles tokomi na temps difficile Matthieu 24, 24 résume ça qu'il y aura des faux Christ. C'est-à-dire même des faux Christ baroya. Christ en pluriel et l'axi ba faux pasteur, ba faux prophète, ba faux apôtre, bakoya na ba faux bandim. Et Bible ezoloba to comme na temps mabe na dernier temps les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Na ndako nini lelo oyo moto akoki kotelema atie maboko likolo abi bana na nga baza docile bana na nga bana malamu soko ke esika moto alobi ke bana ne bana malamu ou moto wana aza hypocrite ou moto wana azolinga koamise galerie ou moto wana aza aventurier azolinga kofaire croire bino ke ye aréussir bana bakomi batomboki na ndako ya baboti ezali verset biblique bible ezoloba ngo mpona ntango na suka satan kokota na kati na bana bakoti na kati baparent bapere d'autorité ndeni na afrique mwana so asali mozoba okogogole kotie pilipili awa soko omeki kobeta mwana ekomi service social baye l'état ye babotoli yo mwana to perdre pouvoir parce que l'état antichrist bato tout baza na bana te bazokamba lelo na poto alors bakoluka babebisa bana na biso mpo bango baa na bana te bango baa na bana te ezali coïncidence te bamipesi mobimba na bango bakabi mikongo na bango epa satan mpona babien ya mokili oyo bato mosusu bazoyebisa biso Emmanuel Macron aza le jeune premier président akomi président na 35 ans soki na 39 ans mais bazobosana ke Lumumba azalaki trop jeune Lumumba akufi na 36 ans premier ministre ya Congo neti président de la République et c'est Macron azalaki na 36 ans azalaki président Lumumba était plus jeune lelo bokosa biso nde bokokosa biso Macron azali moko ya bato oyo azali comptable ba Rockefeller ezali groupe ya bandi basataniste oyo bakanga mboko ya bango donc azali maçon azali franc maçon azali satana oyo batindi mpo acontinue œuvre na bango alors lelo oyo fo boye bango tokomi na temps de la fin na temps de la fin balobi bana bakozala barebele papa soki bana bazoyokela yo te mama soki bana bazoyokela yo te komikata te bondela nzambe mpo ezali makomami tokomi na ntango yango makambo oyo yesu alobaki ezokokisama bana baza na envoûtement école ebebisi bana environnement ebebisi bana communauté ebebisi bana internet social media ebebisi bana futo bondela mpona bana meme bana communauté bana voisin bana baninga okutie na mabe koseka te bondela pesa conseil surtout makambo tomona moto so aza na bana 2 ans 3 ans azomona bana oyo baza na ba 15 ans azoseka bango zela yo aza motu monene totala ye akokisa 22 ans 23 ans soki yo koya koyebisanga te paster bondela mpona mwana oyo asimbi munduki asimbi mbeli asimbi boyi mwana wa motu monene oza ne wana zela kaka deja aza motu monene sikoyo kokola ne oza ndeni il faut ozala deja na kobanga oyo bana komieba me mwana oyo motu giba boye lokola fufu ya bato bandu na baluba baliaka
akoyelanga nini na kati makambo nini na kati bosekisa ngai donc boyebake na ntongo nayaka mpe na gete tosekaka ntango nazoba motu monene eza mpona kotiola te mais eza baréalité ingi olobaka eza na giba ya tete elakisika ya na baproblème ayeli bino baproblème parce que eza bamosusu bachampion ya koseka bana baninga mpo ya yo aza na mwana moke totala ya yo après 10 ans lelo aza na 6 ans ozoseka mwana moninga na 20 ans ya yo après 10 ans benganga yebisanga qu'est-ce qu'il est devenu parce que bible ezoba bana bakozala barebelle pourquoi bakozala barebelle parce que Satan akokota système satanique esi ekoti Satan akoti na église ake kovanda na église ake kose déclarer nzambe pour aséduire bato na bafaux miracle lelo bato ebele bazokende na baéglise chaque dimanche mais bazokende esika baventure pourquoi bozomona te pourquoi boza na miso ya molimo te akocomprendre que pasteur na bino aza aventurier pasteur na bino aza aventurier so omoni déjà un pasteur azoprotégé pasteur Gege alobi Gege n'existe pas Moïse Mbi ayembi bien so omoni ka pasteur azozwa part ya moto azosala buzoba c'est que oza déjà na lifelo so omoni pasteur tout le temps azokende na Brésil tout le temps azokende na Haïti tout le temps azokende Nigeria tout le temps aza na système ya baaméricain koinvite baaméricain parler bino beaucoup plus sur les miracles que sur la foi ou sur le royaume de cieux boza na enfer asi asimbakisi asimbi biloko ya ce siècle pour apparaître pour azala na 50 200 personnes 300 personnes pour bible ezoloba antichrist lera oya personne ne peut vendre ni acheter soki aza na 666 te l'église ebele na Paris na Bruxelles na Londres partout ezali animé par des pasteurs satanistes alors bapasteur wana bakoti koteya bino plein évangile te bayaka kaka na miracle bayaka kaka na mbongo omona azoteya bino makambo mbongo ebele makambo molimo moke e bandeko ya Suisse vraiment bobengi botuni pour na programme nanga c'est vrai du 1er juin au 10 juin nakozala na Genève après nakokende Paris donc nakopesa bino baprogramme ntango nakokoma na Genève nasala émission bokoyeba place nini tokokutana mpe après wana bato ya Paris bokoyeba place nini tokokutana nzambe azwa lokumu bible ezoloba que les hommes seront égoïstes amis de l'argent kende na communauté na biso omona moto azosala conteneur tia carton na yo ofuti ye mbongo mais akende kotika siko biloko epa na bino yo ofuti ye déjà biloko mpe komi mais ye akomisi biloko akomi omona neti ke soki biloko wana kotika epa na bino asali perte afongoli akomi oyiba otie mituka bafongoli bakomi olongola biloko bakongolais baafrikain bazosomba bazoteka kende kosomba kwanga epa mondibu omona ngo moins cher mais pas ndeko no congolais cher makayabu pilipili pondu prix congolais azoteka epa ndeko na ye mpo na ye fo ayiba yo abonga na mutu na yo or bandibu bapakistanais banigérien batravaillaka mpo communauté na bango ebonga mpo base retrouver biso tozoyeba te nani aza chrétien nani aza chrétien te tala prix ya biloko même biloko oyo epa bandibu eza moins cher epa bacongolais okuta ngo cher congolais motema mabe mais alobi azosambela bato balingi mbongo mingi omona groupe ya bato moko baluka koyeba place ni bakosala bacontener place ni batie badepot aza congolais aya na poto mosala na yibaka bandeko ne bacongolais boyebi bakomo na bango boyebi bango nde bafonctionnaka baza prêt ya kozanga koyoka soni aya koyiba na yad na yo esika obombaka biloko akoyiba car na yo akoyiba bamoteur na yo mais toza na mboka ya matériel yango batandi wana bakobonga te balobi lisusu les hommes seront rebelles à leurs parents ingrats irreligieux bato nyonso oyo
ou abengisa mutu ou ayamba mutu na ndako na ye lelo oyo bayokanaka su te bakoma mbwa na niao kutu bayokana Tom na Jerry oyambi mutu soki kaka omeki oyamba mutu na ndako no pa sheki na ye soki eleki yo zwi mbongo ne soki eleki yo zwi lettre na ye yo fungoli de quel droit soki mutu ayepa na yo fungola lettre na ye bien sûr soki mutu ayepa na yo soki oza na confiance na ye te autiliser adresse na yo te mais soki yo oyambi mutu oyebi ke mutu wana azovanda epa na yo oza na droit kofungola balettre ne te à moins ke auti Afrique ayebi anglais te ozotangela ye anglais mpo oyebisa ye mutu ayambi yo oye na salon de coiffure na ye ali obandi obeta kula na adresse wana na ndako na ye obandi obeta kula na adresse wana bato baza ingrat mutu ayambi yo le fait que yo oye na ndako ye azoluka azokende mosala azoluka mbongo facture ya mai ya courant il faut afuta oyo oza kosokola chauffage tout et tout soki asengi yo ka service ke tikalaka na mwana obieke nozwilanga mwana na aire ya classe mokolo oyo okozwaka ndako na obi kutu le nazalaka na ndako na ye nakomaka boyi na mboka oyo eza mboka contribution nga na pasteur so nake France epa bandeko na nga nakotaka na système so na na mbongo nakomi boye nakopesa bango mbongo kolia nakosomba saka semoule nasombi biloko kolia na tie na ndako mpo na ye wana funa lia na bénédiction aire ya classe mokolo ndako nga na koloba teke na pasteur nakokende ozwile bana epuis nakoki kotiango na motu te ke anyokoli nga to asalisi nga travaux forcés non ezali devoir ya nga nakota na système mais bino lelo soki mutu atikeli yo kaka asengi yo service kaka ozwile bana mikolo wana oyo ozalaki wana okomi kobenga na Kinshasa nga kutu nakoma domestique boye nde ngai nakenda kozwa bana bando ozwa ndako okangeli ekanda eza mpe na bato mosusu soki kaka mopaya ye na ndako na ye akomi konyokola ye mwa ete bandako ya poto ndako ya poto ndenge bana ya Paris balobaka place Vendôme ekotikala ya mindele ndenge kulutu na nga modogo aloba place Vendôme eza ya mindele ekotikala ya mindele bandako batonga ngo mpona biso te batonga mpona mindele ata osombi yango lelo ata nini eza ya mindele okolongolaka yango jamais ke na poto me moninga ye okomisi ye domestique okomisi ye bitinda okomisi ye kosalisa mabe me yebaka un jour akolongwaka wana akokomaka mpe nepa na ye okomona relation eza bien te mutu aede yo alongoli yo na Afrique amemi yo awa okomi mpo bandi obota mpe bana baza ba British bana mpe bazali ba anglais okomi obota bana ba français okomi obota bana ba italien mutu aeda yo akomisa yo awa aza pasteur otikala kokenda ata na église mokolo moko te simolobiki boza famille non mutu aede yo amemi yo awa yo là ozokende église okende mpona kosoutenir ye te mozokende mpona bien na yo surtout soki aza pasteur ya solo alors oza ingrat mutu andenge wana fo kata relation na ye bible elobi bata ndenge wana kopesa bango ata mbote te aza pire qu'un infidèle mpo aboyi kosoutenir mosala ya nzambe eyobana orompwaka oboti na oyo oboti na oyo oboti na oti okosuka na mutu apusu ozalaka na poto obali mutu apusu mpo ozalaka na poto oya mayele te oya mayele mokuse eza na bato mosusu awa balobi boye balobi bakozala ingrat bakozala irreligieux tokomi na ngonga ngo yango oyo ba irreligieux alingi masolo ya nzambe mingi alingi masolo ya bible mingi alingi chaque jour kokende église mais azokende église pasteur na ye nani mukuna pasteur na ye nani Léopold Mutombo akoma soki ateya akwei mububu pu moko mosusu akweya boye mpo soki moto akwei evanu il faut olongole basapatu mpo mopepe kota balongole basapatu boye bakuta na makolo na ye atia babage Léopold Mutombo do bamiracle oyo asalaka kobimisa bato bamagorodo bamiseleke te banyoka na mabumu nzoka babage wana moto esala yango
ndenge nazoka bato na Canada na wapi bazozela Walesa azoya pasteur na bango. Mais est-ce pas Walesa kozala pasteur? Walesa kozala pasteur? Walesa anganga la pasteur te? Mais bandeko na biso mingi ya Kasai olie baloba ne tozoyamba mwana na biso ya Kasai boyambi etanke mwana Kasai eza droit na bino na kosepela. Mais so oyo boyambi etanke pasteur mais ya ye ko brouiller bétoile na bino aye ko yiba bétoile na bino aye ko yiba bangenge na bino mais bino bolobi bozela etanke pasteur. Comment ça na flair ya koyeba te wapi vrai wapi faux pasteur? Irréligieux okendaka na église pasteur na bino azana bakisi azana franc-maçon yo yebite balobi tokomi na ntango ya suka bato bazala ba irréligieux bazala insensible déloyaux loyalité eza lisusu te nde nalobaki moto ayambi yo reconnaissance ya te kozala loyal epa moto elakisi ke non moto oyo toya famille te mais ayedanga lokola ayedanga funa alakise loyalité na nga eza lokola bajoueur loyalité na ye na kati équipe fo atia babi asala tout amouye varese na ye match nyonso tout asepelisa basupporter bato ebele baya nango te mosusu awa toza nango ezali balobi awa tozotanga yango awa balobi ke calmoniateur, intempérat, cruel, ennemi des gens de bien. Combien de fois bo calmonia mutute po azoba vérité? Bible lobby dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lelo bana na nzambe balinga la vérité te pasteur wana alobaka vérité pasteur wana munoko toboka mais Bible ezoloba awa que bato il faut bazala toke banatanga suka bato bazala calmoniateur bazala intempérat bazala cruel ennemi du bien. Cruauté eza na communauté awa ennemi des gens de bien so oza mutu malamu lokola biso ba proverbe bato baolingo te baolingo sentir yo te ngai eza na bato mosusu bakanisaki ke soki aye na église oyo ngai nazosambela te ngai na kotika kosambela non ngai nakoma pasteur mpo na yo te nakoma pasteur mpo na mokili mobimba. La preuve ke yo oboyi me na Canada baolanda nga, la preuve ke yo oboyi na Paris bazolanda nga, la preuve ke yo oboyi na Manchester na Bolton bazolanda nga, na Birmingham bazolanda nga, na Liverpool bazolanda nga, na Glasgow bazolanda nga. En passant awa tozali na séminaire munene au pasteur na biso Gabriel azo organisé na Sheffield pe na Leeds na kopesa bino adresse lobby pe na koparle bino en long et en large ezala le 27 mai bozanga te epai ya pasteur Gabriel na Sheffield bokende ebele ngamo personnellement soki na changer programme ya libanda te na koya kosoutenir mosali na nzambe wana bokendaka esika oyo bato na nzambe bazosolola solo tokomi na ntango ya suka église etondi na baventurier église ekomi etondi na batintin église etondi na bapasteur sataniste yo moto ozosambela fosala trop attention sino te okolela na monoko ya mboka parce que na suka ya makambo nyonso tu lolo yali lifelo yali alors soki yo poni lifelo oke na lifelo soki mpo poni lola oke na lola me baponaka lola na lifelo na mutu nini oyokaka église nini okendaka mateya nini bateyaka très important biloko na misato soki olongi yango te okwei na pano yo mutu kolela ya monoko ya mboka. Alors ezalaki petit déjeuner ya lelo nzambe na ngai mona bino tomona lisusu lobi mpona numéro mosusu en tout cas merci mpona journée lelo journée malamu ozala malamu tozala ensemble merci. Lobby Bruno Tibala ba ordonnaki ye donc ba journée ya investiture na ye salamaki félicitations na opposition nyonso bakotaki kuna kobeta ba sifflet
pe koloba ke ba violer ba corps à cause du premier ministre était bon lokola za premier ministre ya ba Tintin premier ministre wazo maîtriser à tel côté a échoué pour eozala matin kitoko pona ye journée malamu yesu azala na bino nzambe azala na bino merci bye bye